Moi, si faut avoir une valeur parce que moi, si na bomba à moto, hein. Biso ba maman, de to bomba à bino ba papa, et puis to kunda to bomba à papé ba salité na bino. Aza toujours na valeur. Ba o peut ba perdre valeur na bango moko pona immoralité na bango bazali meli ko lo bateki lo kola bango ba perdre valeur de biso so basi to perdre ba valeur na biso. Ça on a sur le roman na proverbe awa na zotanga ngo eza proverbe 11 na verset nango 18 non na 16. Babi une femme qui a de la grâce obtient la gloire et ceux qui ont de la force obtiennent la richesse. Une femme qui a de la grâce. Ses fils s'élèvent et la disent heureuse. Son mari s'élève et lui donne de louanges. Plusieurs filles ont une conduite vertueuse, mais toi tu les surpasses toutes. Seigneur, merci. Pour la sama la mukouane na ozonga kaiwapi. So alingi na abenga nga afungola mupanzi na ina kota place nzamba bimise. Zambamba. Isaac News et Télévision, l'homme simple, José Young, Pakistan ma bien, lié l'image. Il y a un temps pour toutes les choses dans ce monde. Sosola, Sosola, yeah, 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 Sosola. Bonjour à tous nos très chers fidèles téléspectateurs de News Télévision et puis bienvenue dans cette émission Éveil du Peuple présentée toujours par votre humble présentateur Plati Lukaou, l'intelligence au service de son travail. J'ai dit un grand merci pour nos fidèles abonnés, nos fidèles téléspectateurs qui nous suivent de partout. Là, je vois en particulier José Yungu, l'homme simple, na Pesio Bambo Tebele, na Bossanité, la Patrona Rose, notre sponsor numéro 1. Il y a chaîne Maman Rose la Patrona, bah, coup de chapeau na yo. Na Bossani Pete, Vicky Sifa, Karine Loutsi, Balobi, Masolo, il y a Kabelo na France, et Zaka Se Moutumoko, Mifi Kabelo. Soroza na posa Kabelo ya original na France, contactez Maman Mifi Kabelo. Okuba Kabelo, donc il y a où il est, il y a ma fouta. Comme vous le constatez, nous sommes aujourd'hui le 8 mars, journée au Wapi Moisi. Il y a monde entier à Zagana honneur. Donc l'honneur fait à la femme de ce 8 mars. Nakata plateau nangape na yambi moko yaba mama. Et le monaye toko mekampe ko solola sur Moisi. Comme les alliés journée au ba mama bazakana honneur. Donc toko solola ka makamu ya basi makamu yaba mama. Je ne suis pas seul sur ces plateaux. Nazana moko pe molobeli yaba mama ami bengaga ambassadrice yaba na Tchangu, Miss Lolo, le mémé des Abakouk. Et le monaye toko solana au Italie Moisi. Elle est déjà à ma droite. Sans plus tarder, je dis merci et bonjour à Miss Lolo. Bonjour Plati Lukaou, bonjour à tous les abonnés de e-News Télévision. Bonjour à les boss José Yungu, l'homme simple. Bonjour à la patrona, Maman Rose. Bonjour à Maman Mifi Kabelo, Maman Mifi Obengangate. Donc, il faut Benganga mère, Benganga Plato Solo là. Bonjour à Maman Nyonso et monde entier. Maman chérie, Maman Gardaki Dinda. Bonjour à vous aussi, maman. Maman Pasteur Nanga, maman José Kanyeba. Bonjour aussi. Bonjour à mon vieux Clo Manzabi de Bundes. Bonjour la vieille Nanga Enoch Lankoso. Bamasta Nanga tout. Sylvie Marie Nunga na Pointe na Paris. Karine Lefela toujours na Pointe. Maton Dolinda Bilele toujours na Paris. Lorine Mboyo na Italie. Soginge Bass. Françoise Betty. Na Pesino Wambote Bele. Bonne fête. Bonne fête na ba petit Nanga Babi équipe. Autour au Miss Lolo tour à Tombola au Mathiasous. GB Babi grosse baleine et puis Julia Mandala on a bana vraiment au Zazalanga il faut bolandanga ba on peut mingi on peut ça ba on chance ne bo pesanga la patronne Aisha Koko network na pesio ba mbote belé mbote nanga na mam si la bisalu pomba sen bekam l'impératrice si la manga mufude si la songa mbeli ba beta alikofite Docteur Sissi, si la Livoirienne, il y a Mokolo l'équipe Bango, si la moine à 12 ans, et qu'on a un maman va trophée. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur Lolo. J'en profite aussi de dire un grand merci à toutes mes mamans de la famille. Là, je vois ma mère Yvonne Ngassala depuis Angola, vous êtes Jeannette Ngassala, Anna Ngassala, Georgine Ngassala, Gisèle Ngassala,
Sandra Ngasala bozali belé donc na pesi bino mbote bisika nyoso beaucoup tami balobi moto soki na bois qui était même ba ange na lola ba kosepelate. Là je vois la reine Lisa Laoza yo pe na pesi mbote belé bisika zamio un coup de chapeau na yo Miss Lolo. Nous allons parler de la femme car nous sommes le 8 mars, OK? La journée au wapi mwasi il y a mokili mobimba bisika kutami azaka na honneur ma na lingina tuno motuna ya yambo. Est-ce que mwasi ya lelo nazolo be la nation te donc dans la globalité des choses mwasi vraiment ya lelo azali na honneur azana valeur, elle incarne honneur ses valeurs tant que femme? Mwasi fa na valeur parce que mwasi nda bomba mutu hein. Biso ba maman nde to bomba bino ba papa et puis to kunda to bomba ma pe ba salité na bino aza toujours na valeur ba o pe ba perdre valeur na bango moko pona immoralité na bango bazali melingi ko loba te ke lokola bango ba perdre valeur nde biso so basi to perdre ba valeur na biso za no yebso le roman na proverbe awa na zo tangango eza proverbe 11 na verset nango 18 non na 16 babi une femme qui a de la grâce obtient la gloire et ceux qui ont de la force obtiennent la richesse. Une femme qui a de la grâce obtient la gloire et ceux qui ont de la force obtiennent la richesse. Bible sokotali e bandeliti suka Bible valorisa ka mwasi. Pourquoi pas ngai pe muto yo naza pe mwasi na mi pe sa pe valeur. Lelo to perdre ba qualité la ba valeur eza pona biso moko. Mwasi alinga mi komisa soki ndenge nini. Mwasi basali o mwasi tikala mwasi lobi tenga na za su mwasi te na komi mobali. Wala to oke na Lévitique 18 na verset 22. Et siko bazolo ba okoki ko coucher te na muninga na mobali ndengo kushaka na mwasi. Cela veut dire ndenge Bible pekisi mobali ko coucher na muninga na mobali te, ndenge pe Bible pekisi mwasi okoki pe ko coucher na muninga na mwasi te. Mais lelo batu ba komi ko bebisa valeur na biso ya kibo mwasi po balingi ba koma mibali. Ozo comprendre? Basi bazali sous na valeur te pona nini po bazoyi bateke ngai mwasi fona mi bomba. Babi nzoto ya mutu eza temple ya Saint-Esprit. Mozo mona mwasa sali video ya mutakala tindeli mutu soki baby mutu ana poster ya publier ye. Yango zo mona ba valeur na biso na ba qualité na biso to kiti. Mais mwasi aza na valeur. Parce que Bible zo reconnaître mwasi. Bible lobby celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Zela na tanga. Précisa une bonne femme. Zela na tangango. On a fait dans la proverbe 14 si je ne me trompe pas en tout cas la femme sage bâtit sa maison et la femme insensée la renverse par ses propres mains. Celui qui marche dans la droiture craint l'Éternel, mais celui qui prend le voie tortueuse le méprise. Dans la bouche de l'insensé est une verge pour son orgueil, mais les lèvres des sages les gardent. Ils ont un proverbe awa. Celui qui trouve une bonne femme, Bible, comment on peut bien préciser. Et préciser, mais le quoi on a préparé qui kaga. Voilà, on peut continuer. Mais na ebike ngai ezongaka. Au moins la kane to fanda boy au moins nzamba zong selinga yango susu. Miss Lolo outi koloba très bien que la Bible l'a très bien dit, celui qui trouve une bonne femme trouve le bonheur. Mais aujourd'hui pour na koluka une très bonne femme surtout dans le domaine du mariage comme il passe. Donc les bonnes femmes ne sont plus actuellement. Les bonnes femmes sont là. Ndeka to lo barana règle nyonso exception zangate. Batamala mbazala na mokili batama bepe bazali. Eza ndenge moko ba mama mususu aza mutema mabali nga bana oyemo ka botité. Ozo comprendre. Donc pardon hein, ngala linga batu batika na suspense te na linga penya batu ba comprendre que Miss Lolo vande la kapenda Bible. Balinga linga batu ba comprendre que non total ki émission na Isaki News tozu moi le logo moko bo Miss Lolo pesa ki biso donc proverbe et loba mingi et pesa makambo belé sur la femme. Ozomona lelo batu bazo perdre ba valeur pour la biso moko. Ozomona yomoko vous-même le femme ko se valoriser té. Yomoko oli komi pesa valeur té. Tout le monde met ba mami kolo.
Maman moi mukolo zo mala mwana mukie. Yebisanga est-ce que mwana na respecté. On respecté été. Mobali kaka mutazala mukolo mwasi. Mais le coup la cas ba règle nyo exception zanga raté. Donc comme mona aime sou mobali na mwasi moi ça za mukolo 10 ans, aime sou moi moneti Emmanuel Macron na mwasi de mwasi na 69 ans ya za so na 45 ans qui combien? Ceux qui 43 ans, ceux qui 44 ans. Osomona. Na pesi talasko écart. Mais Eli kolobate ke nenge Brigitte a mukola Macron a respecté été. Macron respectera moi sinaï. Après ça ko ba valeur makas. Sko biso awa basinde biso moto oye ba no valeur na bisoté. Mo so yebi valeur no mi na place no. Tambala osaka te. Muto osaka te. Mais so mi yebi valeur noté. Ndo mona basaka na basi wana. Même lelo ba jeune fille toza komona na balabala azoteka mai na mwana mobali abotisi ya sundolie donc eza cause ya manque ya komiye ba valeur o ya zana ngo. Tellement la branché awa question no échappé nga mais na zupenya makambo ngo yango. Voilà. Makambo ngo o na bande ko loba. Ya mwasi. Abi le cœur bon ba tout ni question na sepela na Bible pour Bible les arabiens tout na kana question liboso ba lobi boy na chapitre 8 proverbe 31 na verset 8 to kita penyati na C qui peut trouver une femme non c'est là na 10 qui peut trouver une femme vertueuse elle a bien plus de valeur que le perle qui peut trouver oh ya koki ko luka nani ya koki ko voilà nani ya koki ko OK qui peut trouver une femme vertueuse elle a bien plus de valeur que les perles. Le cœur de son mari a confiance en elle. Les produits ne lui feront pas défaut. Elle lui fait du bien et non du mal tout le jour de sa vie. Elle se procure de la laine et du lin. Elle travaille d'une main joyeuse. Elle est comme un navire marchand. Elle amène son pain de loin. Elle se lève lorsqu'il est encore nuit. Et elle donne la nourriture à sa maison. Elle attache à ses servantes. Et la tâche, on peut savoir la misala, la tâche, malgré ça, la misala. Mais il y a un 4 heures. Elle pense à un champ et elle accueille du fruit de son travail. Elle plante une vigne. Elle sent de force ses reins et elle affermit ses bras. Elle sent que ce qu'elle gagne est bon. Sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit. Elle met la main à la quenouille et ses doigts tiennent le fuseau. Le fuseau, c'est une femme. Elle tend la main au malheureux, elle tend la main à l'indigent. Elle ne craint pas la neige pour sa maison, car toute sa maison est vêtue du cramoisi. Elle se fait du couverture, elle a des vêtements de félin et de pourpre. Son mari est considéré aux portes lorsqu'il siège avec les anciens du pays. Mobali a moi si wana ba considéré ba ses valeurs. Elle fait des chemises et les vend et elle livre de ceintures aux marchands. Elle est revêtue de force et de gloire et elle se rit de l'avenir. Elle ouvre la bouche avec sagesse et des instructions aimables sont sur sa langue. Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison et elle ne mange pas le pain de paresse. Vous comprenez? Malgré ba fleur nyonso Bible et bois que la bino na ndenge yo moko uti kotanga bandeko balandi bazola na e-news et télévision na yo kanana OK. Ses fils se lèvent et la disent, heureuse. Son mari se lève et lui donne de louanges. Plusieurs filles ont une conduite vertueuse, mais toi, tu les surpasses toutes. Seigneur, merci. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui crée l'Éternel est celle qui sera louée. Récompensez-la du fruit de son travail et comportez de ses œuvres les loups. Amen.
Malgré flair nyoso Bible so pe la bino na ndenge yo moko uti kotanga, mais le même femme wana tozo mona pe ba Christ ba o ba sambi la ka ba sœur en Christ, mais une fois aza célibataire azo luka libala nzambe pesa nzambe pa la la da pesa libala ngwe ko ya akomo luka na bima na ngao a mulunge na ebisa batu boy libala eza chose facilité ozo comprendre pendant période de fiançailles ndeto luka to seye to yebana yo yeba mobali mwasi pa yeba ngala mobala yeba pe mwasi na ye mariage ezakali kambo yo il faut qu'on lutter parce que diable a combattra mariage institution divine parce que première muto a pambola mariage eza nzambe. Le mariage c'est une institution divine, c'est écrit dans la Bible. Alors ce qui au koti okuta na babikakatano okuta na bambanda modèle nyonso omona mobala otalo lokwa alingyo lisute mobala otalo lokwa ozana nie na nzoto. Il faut supporter. Babi, qui peut trouver une femme vertueuse? Qui peut trouver une femme vertueuse? Ba femme malelo bazo koka ko supporter te makam. C'est ça le problème. Yango na olingana lo baboye. Na vie il faut avoir la maturité. Mutu nyonso soki oza mwana muke pa na bino, tango oza ko aspirer pour le mariage, il faut kola. Maturité nde mtezo zanga na biso. Biso to yeba te ke libala ezaka facilité. Nyonso ezaka rose te. Quand nenge papa na solo ba nyonso ezalaka théâtre te. Ndibala il y a le haut, il y a le bas. Il y a des épines. Parce que soko lingo simba rose, o simba ba épine et chuba yo. Parce que soyo zangi patience. Obi ke mobala oni yokolanga, mobala ozulanga bambanda. Wane zala ngo mobala ke stage, aya ozonga. Omo mobile, akene stage amekape kuna. Aye ba kuna nzunga la balamba ndeni. Mais tanga o dégoûté kuna ozongela yo aya sengo pardon. Yango moni babi elle a plus de valeur. Mobali na ye bakumisaka ye na place bavanda na bancien. Ba na ye balobaka heureuse cette dame. Donc yango il faut tous en patience. Libala soko li otondi te kokota te. Pona mariage ndeko toyaka mobali aye na caractère a papa bango, aye na caractère a maman bango. Moi so aye na caractère a papa na bino, oye na caractère a maman na bino. Mobali so papa baneko beta maman na ye. Mobali pa ndo beta mwasi. Po a imiter babi tel père, tel fils. Moi si, ce qui maman na ba ko finga papa na ye, moi si pas ba ko imiter car oh maman na ba ko sala. Yango mona ka batumi balé so ba fandi, il faut besoin Jésus Christ comme troisième corde. Pour Jésus bouka deux cordes eza koto, deux quatre wane bouka na botika la binomi balé na mobali bozui Jésus comme troisième corde, bo kanginde au mona li balé marché. Actuellement, ba divorce c'est bien. Na ba divorce nyoso tozo mona lelo ba cause principal et cause à la mibali to basi longola no ki fanatisme tant que moi si to lobe la réalité ce sont les femmes ou bien les hommes to li solo moko lobi na bande ko kende pande onanga Aisha na bando kendo sale mission Aisha benga kinga epana ina ma campagne tant na komi avant na koma na transport tant na mati transport na mon mobali moko tonga mwasi na ye na lembi mwasi nanga alingi ba dépense lobi kutu na tika ki mbongo 4 secondes alors c'est qui na ndako alambi suna fufu moi si mon bazo gaspiller na baye déjà na benga na obenga na ye alobi bazaki na sima matela moto gizinga matili boso to komi quelque part tellement qu'azo ko insulter moi si na maman moi na obenga na otika na mwana nga na bise papa comment ko ki ko tonga moi si na yo na bisika o yebi batute est-ce que maman ndako na ofobi misango libanda. Moi ça za mutu ani amate po gangela ye vandisa moi sina otalisa biloko yo lingaka moi ça royebisa OK papa ngape pa na ona linga boy mariage nyonso so rezangi par deux ans mariage te mariage nyonso so rezangi dialogue za mariage te mariage nyonso so rezangi bolingo za mariage te et puis na lina yebisa su batu boy omoni tango bobalani to bo vivre na muninga même si bobalani te minimum ya respect moi considération na muto ozo vivre na ye so moi ça zo considérer que za mobali na pourquoi pas mobali ko considérer moi si ezaki kutu mobali nda otonga moi si ya ngala kata ili kamongo na pesi conseil abi sérieusement côté la nabi na o côté la été kende ko sola na mwasi na opoza mutu yango penga na lingi na tuno e bongo soki a solo la na talise ba remarque ba conseil mais moi si azo changer kati mariage za kabitumba satan la linga mariage ta bundisa ngo yango mona période de fiançailles au mona batu ba séjour à mariage mais ba lati ba uniforme te ba uniforme batonga ki meli bale salamité po eza bitumba moi si azana lolendo mobali paza lolendo boboyani na bino omoni nga so na bali ata mbali na benga linga na okena ngate
pona sama la mukuwa na zonga kai wapi so alingi na abenga nga afungola mupanzi na ina kota place nzamba bimisenga Muzambamba. Ngala afia mbamba. Ngai lela zabona afia mbamba. Omoni kala, tana bana okola na comprendre na mamonte. Tana komotanga Bible na comme mukolo, na comme na maturité. Bato ebele ba okota mariage pona kaka camarade na nga balaki. Pona kaka ngape na bala pona lakisa batu ke ngape balinganga. Mais ba oye bate mariage ezani mariage za mukuwa yaya. Mariage ya pasi. Okuta na mobali mususu yanko. Obitali lobi Seigneur nini yango. Mobala betio penya vimbisio. A betio a vimbisio a ebiso lambelanga fufu. Mobala zongi iner a ebiso ke lambelanga fufu na iner. A uti na e place ba makangu. Musupa lie bilo a food market. O ba sombela ke pa likangu. Maya ebiso ke chofelenga biloko na sa nini na lia. Siko boya. O comprendre? Batuna to comprendre mariage te. Ba maman na biso so ba nga maman biso za ina bambanda. Papa biso zula maso bambanda makasi. Mais maman biso supporta longa. Papa biso muta maman la nga muta mema ina dernière des mères. Vous comprenez? Papa nanga. Tango akufi akufai na maboko maman la nga. Maman la nga muta mema ina dernière des mères. Ba maman nyonso tuana bazala asute. Yango fono na vie photos na patience. Patience e futaka. Et anet balobi tango muta obondela. O kanseli bondela nzamba oyoka ngoto comme ko se poser ba question. Mais jour aux résultats ya libondeli na yo yo mo bandero mituna. Nga pona koma le madame Poutine na beta pour yara 2 ans. Pona koma madame Poutine. Mais même sur le même jour na côté ma bondeli nzamba sa répondre nga. Ma bande ko zela temps et coca. Vous comprenez? Donc c'est ça. Voilà Monsieur Lolo, tozo qui est déjà malem mais pe kalate tozo koya, tozo sola kaka na Italie mwasi. Imagine moi na mwasi moko bali mobali openda soki tolobi to chaye côté ya ba critère azapenda diabulu ya niveau suka. Donc insupportable makambu mabe ya nyoso. Parce que moi na mwasi wana abenga mika ko supporter tout ndenge yo loba wana. Il faut supporter parce que no yebiso boy. Il faut ko supporter. Ata linga chombelia bomo o supporter. Abigail mobali na zaka muta kwiti. Et la Bible hein? Histoire Abigail. Mobali na mutu ya kwiti. Mobali soka Abigail abimi azongi na kwita obeta e Abigail bandolo bise ando seka tuer mon Seigneur. Photo un exemple à Sarah. Sarah bando benga Abraham mon Seigneur. Biso peto landa exemple à Sarah. Neti ngane na zabo mobali na nga ozala Seigneur na nga. Ozala maître na nga. Yo soko kutanina na mobala diabolo ya niveau suka eske pena o sala makambolo ba au moins mobala diabolo ona yebi no yo aga do mbala moko mobala diabolo na yebi solo moko nzamba loba na bana Israël peuple au cour raide abenga bango peuple au cour raide mais ye moko lobi ke na olongola bino motema ya Pierre na opesa bino motema musuni mwasi ya malamu ndaza mwasi afuka maka wazaka tout le temps na butu akati pongi nzambe tala likamnanga prière na baganga te eza prière kati ya motema o prière esala ya pasi omoni mutu alela na kati ya motema na mutu abimisa ma ya misu bakolela mibale wana mutu azaka choc eza mutu alela na kati ya motema po yazo bimisa maloba te abimisa maloba na kati ya motema ezonga na kati ya motema fala bimisa ngo batu bayoka ba consolata ye maolela ka ya boye ayoka pasi makasi prière mutu ala nzamba yoka rango makasi et puis nzamba sala ka koleka. Mobali ma rosa diable mabali ange so ange aza makasi au comme ça mobali ana pe ange na ye baradage mo baloba mieux vaut un diable que tu connais que un ange que tu ne connais point que tu ne connais pas okokuta na diable na wana au fur et à mesure tu pries pour ton diable nzamba changer alongoli mutema libanga commissaire ya musuni. Merci Monsieur Lolo, le meme des Abakou qui est toujours chité dans Motuna O Nazako Tunayo. Je crois que nos très chers fidèles téléspectateurs d'Inews Télévision qui nous suivent de partout, bazo comprendre le femme d'aujourd'hui, ceux qui bazo melaté na mabala à cause d'un manque de sagesse, manque de patience, manque de maîtrise. Donc il y a un des autres là, divorce, ils allaient belle maîtrise de soi, maturité moins trop bas. Ezate ya wana ezape moko ya babiloko o e dénigrer moi ça lelo moi ça perdre ba valeur o ye azalaki nango mais to ebi na foyer surtout nanda kwa libala moi sinde muta simba ka libala to ndako surtout o etali éducation mais tozo mona lelo ba jeune fille et belé on dirait ba maman na bango baza ko éduquer bango bien te ezapo na nini ezapo biso moko to linga pe éducation te
Au moins mwana mususu ba opese conseil pe ba parents na ye. Tellement ça goûter bilanga libanda, ayoki conseil ya baninga. Abonné koyoka conseil ya maman na ndo mona baloba les conséquences corrige mieux que les conseils. Est-ce que ceux qui azaki très bien protégés par nos mamans alingaki a parvenir ko goûter bilanga libanda ndengo utolo. Omoni soto boti motema nde bien. Le quoi to botaka nde mutu. Motema ezaka na kati. So nzamba saka motema libanda. Mais biso so toto linga to zala bien. Mutama balinga azala te. Nzamba zwa motema bomba na kati. Peme na libela gauche. Pour mon ngokuté. Apparemment ba maman baza ko éduquer bana na bango bien, surtout ba jeune fille. Banande ya lelo Android de BBC bana, film nigérien BBC bana, internet c'est BBC bana. Kaka bino ba to pesi bango téléphone, otiki atala Nollywood et tout. Na ko pesa moi na téléphone, eza posonga na bimi, naza na posa na ye na bengiye. Ozo comprendre, eza moyen de communication. Pour na ko bima, na kuta na problème. Il faut pas benga bangoti. Hein? Netinga mtabiyo mana ko bima bakangi ngai taba ba pesa ni mama mwana na zuni numéro ya Elise to ya Sephora na pesi mais siko yo ba pesi au téléphone te po koto ta la bêtise. Oso comprendre le mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. Mutu mususu tango mwana ozo tambo na ye telemela itina ba énergie boya po ba ninga mususu ba ya ko bebisa ba éducation ba na ba ninga. Tozo chité na motuna oyo tozo mona lelo bana basi belé bazapi ba avocat mayele atangi et tout mais na niveau ya kozala pe na ba poste moko fort na niveau ya ba institution publique ou ya l'état bana basi bazala kate kutu moi mikolo yo ba komi kokota moi muke mais pourquoi cette divergence entre les hommes et les femmes malgré les certaines compétences que les femmes ont? Au moni na yebso ka elo moko Kalane zalara bongo. Mutatangi ba classe de belé poza mwasi ba opese poste te. Lelo to wana mama na biso mama Séraphine Kilubu on apesi mbote aza ministre aza vice ministre ya défense. Hein? Aza mwasi. To wana ba mama sénatrice. Mama nani oyo basalaki na mama na biso ya professeur Chopo. Maman sénatrice na biso na bosani kombo na ye. Tozana ba mama na biso ba mama inagosi. Tozana ba mama na biso na parlement wana mama na biso Henriette Wamu. Tozana ba mama belé na parlement wana. Ope ba tsenga pe mention ba lobby ba leki ku mi ba le belé. Et puis so ba sengi mention na ba ba pimela ka bango te. Kalande zaki bongo. Mama na biso la première dame, maman Denise Tshisekedi. Hein? Tala ndenge aza ko soutenir papa na biso Fachi. Aza deuxième main, aza troisième main, y a pas Fachi. Oui, peut-être pour la première dame là c'est normal mais to lobela ba o bazana na niveau moko et moins assez. To lobela ba o bazana niveau to niveau te wana te. Na oyebi soka eloko moko. So tangi ba classe na yo oza licencié ba ozwa na même rana mobali. Netiyo bwena yebi ko ramaile makas olobaka français makas. Est-ce que na ba instance judiciaire à l'état ba koki ko engager cours ya droit civil. Cours ya droit civil madame Dossel. Hein? Madame Nangawa pesanga cours à droit civil. Na INPP ex-PG. Tant bakanganga yem tazana dossier nanga na maboko. C'est une femme. Ape mukonzi na parka kalamu. Un magistrat. Voilà, merci beaucoup Miss Lolo. Nous sommes arrivés à la fin. Le 8 mars, journée au WAP, puis moi, c'est un monde entier. Azalakana, honneur. Votre mot de la fin pour Nabasi Oba. Perdre valeur na bangonde ngouti kolobana à cause ya kozanga maîtrise ya kozanga maturité ya kozanga sagesse et tout ba propos nyonso utaki ko traiter et puis moi liloba pona bana basi oyo tozo benga na lingala matoi mangongi ndengo uti koloba malgré conseil ya maman malgré conseil ya ba parents mais vu qu'a goûté déjà bilenga libanda bazoyo kalisu babotité lelo to mona conséquence ezali ebele moi liloba pona bango potoshité na yebisaka bato na yebisa bana na biso ya lelo mato elega mutute nzambe so asala mato ya tsango na limite oyo po ezaki so ba loba no yoka so mato ezaki milai me bato ebele ba yoka te na vie fo yoka na vie fo ko yoka o mama no azo ebisa muta ko lingolo kwa mama no azate bible lobi papa nanga to mama nanga ba ko abandonner nga mais Jésus Christ ko abandonner nga te
Mais lobby lisusu, honore ton père et ta mère. On a Ephésiens 6, verset 1. Enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur. Ozomona, ceux qui Bible reconnaîtraient les parents, hein? Mais bana balinga peut pas reconnaître bisoté. Tant que Bible reconnaître les parents, ceux qui parents peuvent sur conseil, il faut qu'on yoka. Surtout quand on a proverbe 1 wana, zéana tango hein, le quoi tout. Olingi Bible miss lolo. Na linga Bible c'est bon na linga Bible magique. Na linga livre magique. Hein? Na linga livre magique pour yoka bien. Te nga linga Bible penza. Na linga Bible po place na se ressources saka. Place mayele nange uta. E uta na Bible. Mais kaka bino batu bolingi Bible ngo makasi bosa pe mabeka na makoma Bible. Nga na yo banda yo yeba ngai. Mabeni ni oyo so mona nga na sali oyebisi ngai na boyo kilo. Alobi en général, kaka bino batu bolingi Bible. Proverbe 1 verset 8. Écoute mon fils, instruction de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Amen. Voilà, nous sommes arrivés à la fin, notre cher fidèle téléspectateur, et Zala qui est bien mis sur le lot avec Plati Lukaou dans cette émission Éveil du peuple. Au Wapito Solo, la qui kana Ouetali, moi si nous sommes. Surtout, au Baozali Bakou, ya Talabiso na Isaki News, News Télévision. Bo s'abonner, bo liker émission, bo commenter, bo partager. Et ça l'a bien. Bonne fête à toutes les femmes. Merci. Et merci, je dis aussi bonne fête à toutes les femmes du monde, de partout dans le monde là où vous êtes. Et en tout cas, bah, bonne fête Nabino, nous sommes arrivés à la fin. Commentez l'émission, likez, partagez. Et puis, botiguez la biso, bah, commentez. On se retrouve au prochain numéro. Bye.